congodialogue.com congodialogue.com. Encore une fois, je vous dis un grand merci d'avoir été toujours fidèle, surtout à cette émission 3W, donc à cette émission Dossier Grave sur votre site internet qui vous avez tous aimé, que vous avez toujours sollicité, que vous avez toujours soutenu. Là, je tiens à vous remercier et je vous dis vraiment que si vous aimez tout ce qui se passe sur notre site internet, on doit tous dire un grand merci à cette grande dame. C'est grâce à elle qu'on est en train de faire ce travail. Surtout que je ne peux jamais débuter cette émission sans pour autant dire merci à Madame Francine Nguembe. Donc voilà, je dis merci beaucoup pour tout ce que vous faites et pourquoi pas à tous ceux qui ont participé, à tous ceux qui nous ont soutenus, diront l'année passée, parce que cette année, c'est mois de janvier. Donc, Ezalika, moi, mon remerciement du fait qu'on a marché pendant 12 ans. Le Très-Haut nous a gardé à faire transiter Bissau en 2017. C'est pour cela on est là aussi pour remercier tous ceux qui nous ont soutenus dans un moment fort, tout ce qu'on a passé, tout ça qui est prouvé, tout ça qui est là, tout ça qui est anniversaire, tout le temps là, tout ça qui est vraiment ensemble. C'est pourquoi je dis un grand merci à tous. Et aujourd'hui, moi je suis trop affecté. Attention que mon attitude ndenge za bobi ke tozara chocho mais na ndenge na vandi bona place na vandi tozali na commune ya Bumbu awa na commune ya Bumbu toye awa toye kolelisa un grand artiste parce que Godé Lofombo c'est parmi les valeurs artistiques à Mboganabiso. C'est quelqu'un qui a travaillé avec de grands, quelqu'un qui a participé dans plusieurs albums. Nambogao, je dirais à 100%, je dirais même 70%. Godé Lofombo a participé dans Bandeko, Aïda Batebele, Azakana accessible, Soko Bengaye. Et aujourd'hui, cet homme-là a perdu sa charmante épouse. On a maman Charlène, vraiment, ça nous fait du mal. Peut-être beaucoup de monde, mais il y a quand même ses collaborateurs, il y a son grand frère, il y a le président Rachidi Koupa, il y a Sampaio qui va aussi nous parler. Il y a aussi mon très cher confrère, il est avant la journaliste, c'est-à-dire il y a Palin. Freddy Akimbe qui est avec moi, mon cher ami. Bonjour. Bonjour et puis mes condoléances parce que Godé Lofombo aza d'abord bateau to collaborer na bango, c'est-à-dire invité na biso to landela bango de près, on peut landela biso de près. Ya moni lenga ka sangwana talika tete ndenge vraiment na iba Godé Lofombo na mama Shalama mador il faut obligatoirement naya ya monitoyer to fandika to na passe. Moi j'ai appris cela tango chaque Congo Benginga Mbalamoko Benginga ou non, est-ce que vous dites que moi c'est à Godé Lofombo ya Koufi, en tout cas j'étais traumatisé. Tozakina Pascal Poba directement il m'a changé. Pascal Poba même a tenu mais qu'est-ce qui se passe il paraît moi c'est à Godé Lofombo à Koufi et ça qui n'a pas si bon sur place non je ne peux pas croire que c'est moi comme ça, il faut que j'appelle. Sur place, j'appelle Godé Lofombo. C'est bien lui qui va me confirmer que Madame Azali Sousouté, vraiment, paix à son âme, tous les là, ensemble, n'a habité. Sangwana, écoute, bon, Sangwana, Zaki, Nakinaki, Bela Dinganga, na Londres, na Mimawetu. Babenga et à propos ya Kovo VV4 à l'international de toi na Sara moi ba course moroboé. Nena moni mbala moko na appel ya Godé Lofombo que non Akim en tout cas n'a problème premier ministre se souvient non mère Adae bon on a d'abord émotionné Akati après na yo bandela na moni que ako solo baté na bi passer nga mutu na bi mutu a passer nga te et puis alibina oui c'est vrai mère akufi ba yo tchaye na Corbière siko ba yo ki otika na hôpital à cinquantenaire. Bon bon, si c'est comme ça, na kaka, na mona yo quand même, to minga longo solo, on bien toye ba, moni malade, et ça mutunyo surtout, tu vois, même ngapé boye, na otoza malade, et lelo naza bien, mais biso, on a Congo vraiment tous à moi ba maladie na biso,
tu vois. Genre, moi, malade, sur moi, négligence, c'est à moi trop. Mais oui, il y a des obité que ça négligence. Et ça que mère, talara mère. Ceux qui peut-être ndenge na biso pe kana ndenge olobi na ndenge na biso akini peut-être bato ba olobaki Godé le fombo peut-être akesimba mwa ba bisimba simba pona azwa succès okoloba ndenge. Wana nde bango. Il faut pas le barrer à bongo. Oui, ceux qui ont eu qui réflexe wana réaction à ce que il y a on encourager, il faut pas le barrer ma bongo. Faut ma tala au moni vieux nani virambo ko felo mide. Le bolo ba otati wata ndoki yepi squad nga kenalo mandengo wana. Ote album abracadabra. Ote 13e porte. Da abang se no musika. Moni bato ba lo ba Godé le fombo asimba kisine pour l'exa moi sina bongo ko bongo as artiste bongo bozo ronde bozo bo tatone ne bo tatone bo loba ne bo loba bongo ngako tuna appuyer. Merci beaucoup Freddy Akimbe. Je vois il y a aussi Sampaio qui est là, il vient à peine d'arriver. Je crois que je vais m'approcher là où il est. Tomikana nous vraiment consola parce que ça fait mal au cœur. Nabandeko bazuta la biso à travers le monde entier. Vraiment toujours les là. Clara de Bruxelles, nabi qui otindi ba mes condoléances na yo, nabi comme le président Godé le Fombo, tout ça na président Rachidi Koupa. Donc bat bazamo belé Sampaio. Bonjour. Bonjour. Oui, ça va. Hein? Tout ça on a bumbu. Toi sango matanga. N'habité ou apprendre sans ngondenge. Non, on doit apprendre à s'envoyer à passer. Autant on est frère dans la benga parce que la femme n'a besoin de souffrir trop. À côté de l'hôpital, tout ça, il y a un moto, il y a un saraboy, tout. On a un moto, on a tout tous les jours. On doit avoir un pipa. Un pipa, on a à côté, on a tout le monde a mère, moi bien, mais à Zoma, il y a bon, et ça, surprise quoi, la seule surprise de l'humanité qui est là, qui a goût, qui est là, on associe à trop quoi. En tant qu'artiste, laissons-nous retenir comment on a un proche de toi, à Bungisi Molonga Minae. Ah, éviter sur les sons de la façon de tourner l'angle. Nanti les sonnines, si moi c'est un biseau de salignon sur la, nous avons même nous avons mettre à temps per circonstance, les sons ils ont retiré donc nous avons monté nous avons ça monté. Alors on a pas tout la biso message ni ngoyi sabango parce que le Fombo c'est parmi des artistes où il y a humble na batutu là vraiment personne ne va pas me contredire, c'est quelqu'un qui se bengi Godé le Fombo yaka o dengai aka kwede et message pe na un peu cause message qu'à la troté à général Defao qui compatit avec lui et na habité par là au message ni ngoyi ça na pas tout ba la biso général Defao pe na bi kazuta la biso. Oui, général des fois, on a nos grands frères hier au Fombo. On a un black thé. Donc, il y a une place de fond à général des fois, bien. Donc, il est normal à compatir. Et pour nous tout le monde appartenir au Fombo, sur la biso, sur ma bogo. Numéro na na bande mo pesa. Donc, sur ma bogo, tous les la moi c'est na biso malamu. Parce que biso jusqu'à présent bon la biso ba soutenir l'artiste donc moi mécène de tika na bango ba to ba pesa Rachidi Koupa ba tika la biso te donc ça ça ngo mingi ne peut-être et aux malamu na za ngo pe mingi te na mokera sunga la biso donc bon la biso soutien za côté mo boye et puis ba œuvre na biso zoli la ngote eza mama ba sokoda ba bona boye ba ça so ma bokote donc tout ça de vivant boye tous on ira pour tous même moi ben pengo pour les choses un jour bah on a besoin de souffrir donc faut vraiment bon on a besoin de structurer ma moi on a bien artiste aller à Evernight me doit le faut moi beta barbo ba tout sans exception aucune la beta barbo donc ça ba oera ba to ba kofi tout on a besoin ba tsala mwana donc a beta barbo ba to na tout et montane mwana avec nous ala ki azanga kapima mpe en sens té donc droit na ye donc faut aller à vivre à la erreur donc bon absolument donc ma trop quoi donc elle moi c'est un peu plus boule PC méchant on t'a changé nationalité de côté mo boy
Parce que donc bah fouteur, bah aventurier, bah courageux, va vivre bien par rapport à bateau bah mystique. Bateau bah marambo. Bah bien nous les bah bien nous ça. Bah trop quoi. Vraiment, bien que toujours les lanaïbi qu'une question est menée à comment beau personnel makenda, mais on dirait qu'il n'a pas. Makambo na lobby, ngamoko pe na ebi sampa yo pa ebi. Après makambo oyo na ebi ngana sampa yo tokuta na pe tokosolola. Merci à trop na bana pototu bino batu bo soutenir biso. Et le Congo na osenga na minute on aura juste besoin ya aide na bino, appui na bino parce que bo lobby bo bengi pe moi trop, bo komi moi trop. Allez-y sur place, nous sommes arrivés sur place, Tozali, et par là je vais accorder aussi la parole au président Rachidi Koupa Oyo Asungaka. C'est-à-dire Lelo Nakin ba mécène bazarati, mécène au bisoto yeba. Président Rachidi Koupa zo sunga batu tu eza batu babimakala, eza batu o bazalaka, eza na batu bazo bima lelo. Azosunga, et il est avec nous. Prévané qu'il est venu compatir avec son petit. Il y a un cœur. On n'a pas ça. Et puis considération. Et on est là l'autre est à dire au cas. Ils ont dit qu'au cas, donc, donc, mboka, longue histoire, on a pas vu. Depuis on n'a pas de poster. Donc, on a soutenu notre poster à 100% général des fois à Ebi. Donc, on va continuer à soutenir. Donc, on va trotter. Donc, nous sommes à 10 ans Congo. Merci. Yango Penanga na Osenga. Excusez-nous peut-être. Peut-être na batu oyo bazuta la makambo yo na oloba boye batu musupe avant bopé sa wanta ba ministère ba gérer na mboka na biso hein eza na o critique te pour na mikolo ko maka soko lobi boye comme ndeni il faut ko pesa mutu hein bopé sa mutu charge oazo maîtriser batu ba président Rachidi Koupa je ne le dis pas parce qu'il est sur place mais c'est par rapport à son expérience par rapport à tout ce qu'il a fait pour ce pays. Je crois que bazali bato bazo mérité que lelo même culture na biso bakoki ko promouvoir yango kende liboso. Je ne vais pas trop monopoliser ma parole. Sur place, Naropesa. Bonjour, président Rachidi Koupa. Bonjour. Président Sangopo. Ça va, ça va. Kako ezali oyo bien. Na évité bandeko bazuta biso le général de Fa bazuta la biso batebele bele bazuta la biso sango ya matanga ya leki na yo Godé Fombo on va prendre en ndenge. Oui, ça fait 4 jours, tous allons na Lofombo. Ayebi singa que maman abelaki. Mais Dieu merci, azali bien important. Oh, c'est vrai. Bon, tous ceux qui ont matanga moko na matadi, tous a kozonga. Bon, on a vu que matadi azozonga, que matanga bazongi. Na tongo na fungoli Facebook, lokola mutu nyonso. Namoni le fombo na mama bon ça natanga pour nga na bon loka mama belaki mingi yango nde sikoyo le fombo atie photo na bango na mama na biso Charla mama oh bon nga sikoyo na koti kaka na tali place ya ba commentaire na tie place mon boto abeta na boko boy et bande comme souba omona ngo ba excuser ngai ezalaki pona nga na yebi ke mama zali oh leur sikoyo na lancé na tala boye na moni RIP oh na surtout kimbala monga ko benga oh ndenge nini basman oh praise kaka ndengo moni wana bi oh nga utu noto salerira bo ah mbangu mbala moko koya kokoma ndenge shaka Kongo aye azui mama keko tika na morgue ndenge toza awa donc c'est épais ça mais moment ezana no ya discours te parce que ezo sala pasi mingi na makambo oyo ekuti biso parce que Godé Fombo moyen des anga qui était moyen ezalaki bakulutu na ye lokola ba Jojo Mandiki bande comme susu jamais le fumbo atikala ikolela ke mosi nanga za robela bo soutenir nga jamais pour ça la ramsana ya ba studio ça la ramsana na RTGA aza responsable abundi na mama ti na suka donc qui si pezanga kité bango ba sampayo
Sampayo atikaki ndeko na ete po bango na Sampayo na ngai kulutu na bango to rasuste ke toza soki ndenge non to abina famille ele bango elienga elie bango donc makoki nyonso ezalaki po mama na biso na remercier pe mingi pasteur ya église po mama tiki mwana ya 8 mois aza bien encadré et pasteur wana vraiment na bandeko nyonso ya église balembaki biso te na tango mama na biso azali kobela donc loko na webisa ndeko kaka courage moment ya kosolola ekoya mais pour le moment lokwa toza touché makasi bayebaka ke matanga ezali kulutu na biso Shora Mbemba azali yende akopesa programme ya matanga mais pour le moment nzoto ya mama eza na morgue bandeko bakoki kokanisa ba mécène baza ebele nalinga te koloba ngai ba mécène baza ebele Lufumbo azali moto oyo assista ba musicien nyonso ya Congo presque oyo akomona ndenge azwi matanga soki akosunga assistance na bango ezala bien mais ezali te ke ezangi te Lufumbo aza quand même responsable mwandambu oyo ekoki kosala makambo nyonso ekoki kozala nango mais lokola soki matanga ekomi batu nyonso ba assistaka moninga c'est moment ya ko assister ye mais ezali te ke ezangi. Merci beaucoup président Rachidi Koupanabi qui est toyeka matanga ne tolobaki moi oloba trop izangote surtout que nous sommes vraiment trop affectés na liwawana la perte vraiment est énorme oyo ezoli lisamité mabatu je crois bozo comprendre datiti tout ça dans émission oyo za émission ya mutazo loba bo sentir mais on est vraiment touché parce que Lufumbo c'est quelqu'un qui n'est pas de loin, c'est quelqu'un de près oyo azalaka accessible à tout moment, c'est parmi des artistes oyo baza bourreux de talent. Azara fierté, azara polémique, azara beauté. Et ce pays, on a besoin de ce genre. C'est pourquoi je lance vraiment un message fort. Nabia Ouli Mouché, nous autres à la biso. Président Gilles Masso, Kakaningo Lobi, condoléances, n'a eu comme pas président Godé Lufumbo, qui vraiment a tout maloba et belete. Parce que Toebi ou Ekomeli, Ekomeli la Pébiso Nyonso, Nabatutu, je sais comment ça fait. Qui. Je crois que je vais lui accorder même 1 minute ou 2 minutes pour Bandeko Oyo Bazota Labiso. Dans le monde entier, va comprendre que Tozali Awa. Bonjour, président Godé Lufumbo. Bonjour. Sincères condoléances. Nandenge Penato Ekota Layo. Merci. Na habité entre peu de monde, na Bandeko Bazota Labiso. C'est vrai que maman Tikibiso, entre peu de monde, Tokoyeba. Qu'est-ce qui fait que maman Kende Bongo Bela Kita Moulaï, to Ezali Ndengene? Abelaki juste après Kobota. Avant Kobota, après Kobota. Bon, Zamba a décidé kaka. Merci beaucoup. Je crois que Bozo comprend Ndenge Tozali Awa. Ndenge toujours wana oloba na mboka na biso tolingana tango Tozali en vie. Koyebisa mutu ke tolingaka yo, c'est bien. Mais quoi assister pe mutu tango azali éprouvé, c'est très bien. Bato ebele tango musique wana betaka, ceux qui le font ba beti guitare nae, bosepelaka. Et aujourd'hui, azana problème. Ngai vraiment na ko veiller pour na kozala pena awa. Na ko sepela pena ke na mona na ba konzi na biso tout, bo s'ingérer na makambo oyo. Et ça la pena biso bien mingi. Yango to yamba kulutu na biso Shora Mbemba. Oyo na ko pesa kaka mes sincères condoléances président. Merci. Sango boni. Yo epikaka tona sangwaliwa. Esala biso pasi mingi. Tala mwasi ne wana bala ekobala na mbongo mariage. Bana babanda bomwana bazaka na ye babuti bana 8 vraiment surtout soucis na bana bala mugara mama na bango bakamela so basala na mama na bango papa pazaka wana vraiment eza pasi mais liwe eza nzela biso nyonso tolobakaki na bato nyonso bayebi biso matanga ezali awa na bumbu na masengi 149 epasi Shora Mbemba bavandaka do matanga ezali awa oyo alingi komona biso vraiment aya awa na masengi 149 kokabona biso mawa ekosala bien et puis na PCP mes condoléances na ngai na producteur na Bob Maswa
nazwaki yango toki kobongama mpo tokóma me tala kamuso eyeli biso mais toyebaka nde tokosala tokabola partout tozala. En tout cas, et je signale encore que le président Jules Maswapé a tenu des sincères condoléances, surtout la famille Mobimba. Et par là, on a habité tout Zongana Mamke. Est-ce que Chalama m'a appelé qui pena? Bon, Abelaki. Donc, bon, tant que j'ai gagné Zemi, j'ai mis à côté de ça, tu as bouti, et comme il est compliqué, tant que j'ai na bumbu, à quel hôpital mon akasavu, mais comment il se va passer balanda parce que tout a aux maisons simbate, comment il se va tout à la grande Zambie, va passer balanda mais tu te commis na résultat oui. Donc oui biga nzambe muta pesa ka yiga mtazwaka bon nisweka na maboko naye na ebi moya kozoma loba ebele eza nango te. Par quel numéro bakoki peut-être kobenga parce que bato baza ebele bazotala biso bato lokola baya oli musheni général de fois ope azotala biso bato bazali vraiment ebele boss pito luka pe na Kampala na bika azotala biso vraiment, mais comment est-ce que bakoki kojoindre bino? Bon, numéro à l'ofombo ezali 099 99 17 726. Donc 089 17 726. Bon, il y a famille, il y a Chorambemba, ezali 081 24 43 199. 081 24 43 199. Soko bengi biso vraiment aux biso. Merci beaucoup. En tout cas, ezali moment ya passé où toujours traversé, c'est pourquoi biso toya qui peut na compte na biso c'est que nous on peut donner ezali kaka kopanza sango oyo kulakisa batu bino batu to bolinga la très bonne musique bino batu pe bobenga ki biso bolakisi volonté. En tout cas koma kuna nous sommes arrivés, on a fait ce qu'on devrait faire. Quant à nous toujours zela kaka ba résultat vraiment il y a bien beau assister Godé le Fombo de kobanda lelo ti mokolo kora mama ekobima ti mokolo to kende pe kotikango na dernière de mère nango et après cela tout tikayete tous alla toujours ensemble tout prouver vraiment bolingo wana ke donc ezalaka nango bongo. Voilà ndenge kana baki tozali na matanga batu balobi batu nyoso balobi tozali pe na moko ya ba artiste o bazo évoluer auprès ya Kabose Bulembi oyo ndenge ba mesana ko benga e kilo ya bumbu lelo na kati ya bumbu to na sangama kilo ya bumbu ça va un peu parce que toi la matanga ça va un peu donc toi la matanga biso donc oui un très peu de yebi Godé le Fombo ndenge oyeba na ndenge parce que pour beta base Godé le Fombo na masora base donc avant d'ici apena pona Congo yo bien que vandi na ndinga bumbu oyeba na ndenge Godé le Fombo premièrement za mona mabele c'est-à-dire na masenga na lui donc 0 mètre venanga mabele et de deux aza ngana benga nzambe na biso bassiste tout quoi pour l'émission tout na sala na loba il y a un monument vivant lelo komaka mutu fa kufa après romo loba ke yo boye non na loba on tout moment il y a un monument na biso bassiste et puis aza vie oyo apesa ngai pouvoir na TV bat balanda batuna ye que lelo oyo bozokola relève na mne koza banani abate ngara fier pour petit na ngaskal à tout moment na naye na zo ba conseil pas naye travail peu donc voilà quoi baba ma ve na ma coaching donc coach na coach nga et puis aza modèle na parmi ba modèle na vial bien azali lelo a éprouvé. Ça te fait comment? Ça fait mal na la ina ndako tant na la muiga na oki sango ba yo lukanga no mère Chalama Madaye banana la ikuna na kimba au place via zaki ko koma nyoso komi yango mère abelaki tamulai comment on a su que zaki na yé pas vu moi ma maison privée veut pas aller malade abelaki tout soigner na tout ne bonne mère bien mère maladie et taqué grand à côté na moni mère a diminué abelaki ma sérieusement et puis veut après place vers prière à tout 0 mètre na parler place sans la et moi maintenant mère prière balobi que pour le Fombo succès até yango le kisi momi na ye wala bande te mama succès te le Fombo yo yebi te soki batu balobi
musique à la bonne. N'a pas eu de faire la nouvelle babine à l'île et talaka ngaïgout. Bon, le faux moi dans le faux. Et non normal. Mamba olia mutu so iba biga l'île et normal. N'a pas eu pouillon à l'île dans ma bête. Pour comment le bon. Te Congo le bon bon. Biso bakino mndela le bon moi te go pour mutaku faire la l'île mutata yo. Et on va la mienne en zoom sauce bien. Merci beaucoup. En tout cas, toujours les gens de la biso nyonso. Et mon moni venangai banana oreille sans toi na ve. Tout à programme, bagé chamé en mort avec Chaka Congo. Fanny Gana président Rachidi Koupato les la mère. Merci beaucoup. Malheureusement, je n'ai pas vu Chaka Congo venir ici, tandis que c'est lui, c'est parmi des gens qui m'ont informé. Et grand merci, je continue toujours à vous remercier na Oyo Sobodo Salabiso. Toko salaka nyonso po tokota na kati pe toyeba ndenge nini nakosolaka na batutu bazali tozolela bon monaka titili tozana ngo ça veut dire que non on est touché parce que Godé le Fombo jeudi et je répète que c'est parmi les artistes oyo bazaka nanga musika te c'est-à-dire bato pembeni c'est pourquoi je suis venu faire le travail pour na bino bato poto vraiment botika été Clara de Bruxelles na bi que do makambo ezota la bino na obosa na te batutu oyo ba osunga biso de près ou de loin. On est de cœur avec vous. Moi, je vous retrouve à très bien. Clara de Bruxelles, va Galois. On parle Clara de Bruxelles, va Galois, Mbiala Maïmbi, Landry Bissidi, Yvan Pongo, va Galois. Donc, baza bateau, va retirer VT. Et puis, dans le confirmant que V a bêti na orchestre tout, il y a qu'on a bêti na orchestre tout. À part, et pas na biso, vous avez petit soldats. Orchestre toi Congo V a zobeta. Donc, ils ont m'attendre, va y avoir mon malam, mon attend à passer. Pour couper la première degré, moi, c'est pour bazaki naé accueilli tout cas batu babenga numéro na fi fecheur mbemba pesi bo benga numéro ya wana bo consoler et la teke na internet pour na refinga yebika mamone non et la poto kabulama. Merci vraiment. Askin, merci beaucoup. Bien qu'album na bino peso mais la mais bien que tous en attend matanga toko bango. Ah OK, d'accord. Toujours zela. Babilo ke bimi wa sali ba délire. Kalato yo. Merci beaucoup. Merci. D'accord, je crois que vous comprenez tout ya ki awande pona kosa musala. Donc ndenge to sali musala ngo, vous comprendre pena que donc to yela ki boulot salemi pe bozomona bomona to na avenue Masengi numéro 49 na commune na Bumbu. Donc ndesika wana Godé le Fombo azali kulutu na esho Mbemba azali batunyo surtout bazali et vous continuez toujours à savourer na bamakambo ndenge zoleka na site na bino www.congodialogue.com. Au revoir. congodialogue.com. congodialogue.com.